TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande babulingo zengi union la gardien des temples quand la cadre actualité la mifa na okene très rapide na vidéo parce que membre le besoin tellement ébélé au double vitesse to pour tripler na droite flèche moi ça so fini que mbango et non ça le fort na sa vidéo moko so na kokate non ça peut-être moko na ndambo parce que na roba mambo c'est tellement capital et na lina ben d'attention ya mutu moko na attirer attention mutu moko fungula lito yo kanga za la patient luka o comprendre so za la patience ko landate le kanayo so moni ke Olanda vidéo nyon sauté ko commenter te parce que ko comprendre na été dossier frère Moïse Matuta dimanche na yaki na flasher na lobi ke non bon ke la frère Moïse Matuta to pe botinde la mai vidéo parce que na numéro na été bato mingi baza na bisi de websanga mama so yoki problème to za likamba moto pourquoi ko lukayena en privé te et bele ko luba bon peut-être pour boyebiter pour boyebiter parce que ça bato bele to contacter en privé ba kumba biso atate na bon encore dans les détails et non seulement ça il y a de ces choses là il faut le bon en public et son on attend on va expliquer le pourquoi mais là sinon ça va vidéo mususu na le bela likambwana pourquoi ba mama mususu n'était pas boitoya ko le ba moi en public parce qu'il faut servir des leçons pour la personne karaté mais ebi qui s'appelle batu mususu bande ko basongi songi ba komelinga mama frère Moïse Matuta sera bengote qui est salara en balamalité ça l'avait bon bozolo babon peut-être pour éviter et ça dossier moi c'est tellement sensible alors j'ai parlé avec le frère na soli na mais regret na ngezaga que frère Moïse bengi ngai na numéro na été to pas bengi ngate c'est une autre personne qui m'a contacté et le frère était à côté en fait aluka qui un petit à moi oyo ba ebisa ki ke tozana ba relation ya bientôt solo laka ya on a ebisa ki yo lobita on masala ki émission luka topé na yo sola ma bé faut ba vivre na bato relation et go bomelo moto relation et go bomelo moto linge couteau peut-être vie na yo le frère m'a pas appelé et surtout que na solne na téléphone na été na solne na nzela ya moto na téléphone na moto wana et avant na loba mamto solina frère Moïse Matuta na ina sala juste moi récapitulation OK il y a dossier ya frère Moïse Matuta où l'équipe quelques mois passé plus ou moins 4 mois 4-5 mois et le mois bongo oyo na ya ko lobela sur libala nae nazaki mal compris et pas na batu malheureusement et bat babanga mabanga sans koyeba tena na aboutissant c'est ça les Congolais Bible zoloba muto mayela yokaka et malheureusement la communauté tona bazo belé de ce qui veut dire bato ba yokaka te so ayoke ko to makelele mbala moko s'emporter et du coup à bani ko réagir sans toutefois balikamba mo ezaneli pour s'épeler à lobanaye donc c'est compliqué na sexabino muto mo komelinga na inbox a fini na inbox il y a quelques jours passé a komelinga yo ndundu tika sila tranquille a ebiote oyoki allez-y comprendre batu balanda ki vidéo na sala ipo na sila et je crois bolanda ki amo bo sepela ki mais mutu mo na commentaire ça me va comme les vidéos peuple nini allez-y comprendre bota niveau batu bazana abrutissement tina niveau il y a extase c'est compliqué nana yena encourager mutu na consoler mutu to pe na exhorter na féliciter mais mutu mo waye inbox a fini ngai ya lobina tika est tranquille donc pona bango be batu mususu elongi na ngaka so te moi no jo azando ki a fini rabatu pourquoi parce que ba yebisa raye que moi moi so a fini rabatu et na mona na ba commentaire rebelle moi so ça motema mabe moko waouh que le Seigneur vous pardonne. Et Moutomaïla Yokaka, hein? Ça là est fort. Son moko talikambo. Lingo comprendre en mon avocat. Sinon, et belé, et non seulement il me l'a bien ma soum, topé, mais
ça peut vous coûter ou encore de créer des problèmes na bandenge moko boy. Lolenge wana ya kozala façon wana comportement wana eko rater ses vie, eko rater son mosala, eko rater son mbongo, eko rater son opportunité, eko rater son mambo belé, eko to repérer nos vie. Parce que il faut réfléchir. Très rapidement. Dossier ya frère Moïse Matuta likambu ya yena mwasi na ye. Oboyoka mambo divorce machin. Premièrement, il y a lisolo e uta na famille ya mwasi na ye. Eza ndeko na ye propre mutu a betara likambu wana avec regret. Et la personne a ebisaki de mutu a recontacter ngai. Que frère Moïse libale koma ya tanto plutôt. Kutu mwasi a voyagé. Akuma na fille moko na limité boy machin tout ça pesi combo tout ça ngai objectif na ngai bato balandanga bayebi ngana yaki awa pona opesa frère conseil et non pona ko soutenir to pas appuyer ou amplifier divorce séparation non au contraire ngana yaki sa frère qui c'est vrai toi bato faiblesse en autres gozala et quoi arriver tam susu obi mapena fi mo bo ezala mambu to mona to yokaka ezalaka mais ko bossa nati moi c'est alliance j'ai rappelé les frères na bi frère Moïse na concert mon alanda na mona obinga moi sino moi c'est mabote belé malgré na nzamba pesi moi na te kanisa za moi c'est alliance en fait na pesa mo ba conseil belé pour le banande koke si un souci abongisa to pe ba bongisa mais on a pas c'est ça que tout ce que j'ai donné comme conseil ba yo ba moté pour na ba ngande ne ko malibala wana les gens raconter ba n'importe quoi et ba tout musu ba contacter nga pour me parler il y a passé à frère même il y a sœur par rapport à ba relation bazala na moi avant ou cause à la moko ya ba cause il y a pas de problème na le couple là bas et je suis venu ici pour donner conseil na bandeko. OK, il faut faire très attention. Moi si to mobalo lobina bobala nete me boza na relation sungio oyebite et ko sala e mabe lobi ko créer loba problème. Donc et tourna qui tout autour il y a il y a pas marambo na nyonso et to meki ko conseiller mais tout ce que j'ai donné comme conseil ba mona moté ba yokate ba interpréter na ndenge na bango et ba to ba finga ngai bon ko finga ça penza un problème té parce que c'est inévitable par rapport à mon salo tout ça et quelques temps après ba bando tini na ba vidéo il faut moi je tout d'abord il y a eu quand même des défenseurs ba ton sous ba relation na bango té et ça lokuta et là c'est qui ça nga ba to ba e baraté que j'ai même voyagé déjà. J'ai vu des gens en commentaire écrire Lukuta, baza ba voisin na biso, ba fana na sima na kutu na mona ibango et pourtant ça fait plus de 2 ans moi si voyagé a tia makolona ki sasa te. Mais mutu mo zana ki sasa nzolo ba non, baza ba voisin na bango a mona ibango. Bon ba congolais ne bazala ya. Et émission na sala ki nde mutu et quand vous savez même bato belé pour apprendre que moi ça moi voyagé qui en France, ça fait bambou le belé. Raison en voyage qui par rapport à un calvaire à Bikina Libala. Selon l'information, tout soit qui. N'enge belle famille maltraitée et topé malmenée parce que n'a ma beauté. Et toyaki to ben na matoi na belle famille que ceux qui moi na bino balé à botana nté et bino boya raté boya ko harceler rabatu. Nyo so na ba conseil mais ba yoka te ba monate. Et pour na rochité batu ba comme kotinde na ba vidéo. Frère Moïse a souhaité moi signer ba joyeux anniversaire, a salué ma poème, machin. Batindi. Omona kodoka ya moyo et pourtant nga na tikali jamais kozala pour kokabona na bango, to kosepela na séparation na bango. Ezayini Saint-Valentin. So eloni na obuté ko leka so ki journée de la femme, so ni frère Moïse a sali ba éloge pas moi signer bat batindi lingai. Yo lo baki bakabwani. Oyo nini. Na bisa ba on kana lobi so que baza bien en bon terme gloire à Dieu. Mais ceux qui ba cinéma ou union so ezara pour na mascarade pour vous faire croire que au bazo le baiser à monter. Tozonga ka a nga lo bagande ngona tozonga ka ana ba analyse. Tozonga.
En fait, il y a un bon monde qui va former par hypocrite. Et pour la lobela, ce que les Kamboto sur la femme Moïse Matouta, minute ici, dans la vidéo, moi, plus ou moins 3 minutes dans la vidéo, mais allez supporter-moi. Je vous aime. Et bande au babolingo, on a aussi la suite, il y a vidéo dans la femme Moïse Matouta. Naibisa bato ke soki ba image botine de la mai pour nous relaxer comment est-ce que les couples va vivre en bon terme so eza yango gloire à Dieu parce que c'est mon ngai etikala kozala te ba kabwana na oganye ni so Matouta la mwasi ne ba kabwani tout so bazui ba problème intérêt na ngeza nini un moment il faut bat bazala mayele na ozwa nini. Et sur les abonnements, sur les apprendre à tromper vigilance, et nous allons exposer toujours. Et les qui n'ont pas, n'en limite ça les 6 mois. Et là on a eu ça battre. Arrêtez de former les hypocrites et arrêtez de soutenir les mâles. Quand tu as rencontré Abamarambo, côté la Mwanza, et qu'on défendre Babylone robot maîtrisé. Et surtout l'indéfendable. Parce que ça, on va te belé, tu as dénoncer. Là, je ne parle pas du frère, hein, en général. Et Batoumik va défendre Bango. Misusu sans baïeba. Misusu ayebi. Ayebi peke ma bezali. Mais ayosa ba défense. Et pourtant, Bobo Misa Moutou. Bobo Misa Moutou. Vous savez quoi? Dieu est amour. Alinga biso komba nae. Tata nyon so mwana so sali mabe. Hein? Adressa kaye na bandenge moroboy redressa kaye na bandenge moroboy kapo mwana zonga na nzela et parmi balolengi nzamba adressaka to pe aedikaka a reprochaka soki dans les silences na coulisses a pas meloto azo pekiso azo epselo ko ya mabe keba batu nyonso basala route na nzambe babi mambo na oloba et quoi arrive se retrouver na bambeba moko boy et biso so batu et comme el rabiso. Du coup, le Saint-Esprit t'interpelle. Et lorsque tu persistes dans les mal, surtout dans ma belle comment grave, Dieu expose. Et quoi exposer on a bitinango et ça qu'a posé on là. Rien d'autre. Mais malheureusement, bah tu ne pas comprendre en bon été. Bon moi ni ba ma belle mingi toujours dénoncer. Et ça qu'a pour battre belé bazo là. Mais vous venez défendre sans rien comprendre. Pour ça, nous avons des babika. Et on a battu belé parce que les Kambounaïe et Bimi Mokimombeye bisoni wane salike amizongisa. Le fait que Yebanite a continué à kobi na mabe tina niveau que les somme koti nzoto et koti mekuwa et koti et je forme mususu mutu mwazo masusi mezate et lobi mutu na ko kufa. Et vous savez, c'est que c'est qu'on perdre âme. Vous ne savez pas. Il y a des fois boya boloba sans rien comprendre. Nzamba limbisa bino pas souma bino bo sosola. Na sol na ndeko. Nako beta li solo ngote, ouais, parce que tout soli nae. Mais là on le bara na ndeko na Moïse Matouta. Yesu ayebisa femme adultère va et ne pêche plus. Ngana tiena ngana se. Mais mutu mususu, ota mususu ako zwa dossier wana peut-être ako lamba ngona ndenge moko beto pa ko bimisa ngo e ozama la moté. Wana chance que les kambango ils ont la cuisine interne. Ils ont la cuisine interne. Bah fuite information les appenzate, il y en a pas. Il y en a qu'à ta cuisine interne. Parce que je maîtrise l'affaire. Nzamba salongolo, on se ressaisir. Soki frère au bongi cité, nzimela ngai, lobi, o kesala sombeba mususu, mbunde gobeta. E ngata muna royoka, na roya opesa samote, no boluke na enfant Moïse Matouta te, na roya na tuti, na o na osekwi sango, na obimi sango na tuti. Nzamba salo grâce, on se ressaisir. Na obeta na ndi solo ngote. Na tina na se. Na tina se.
mais regret n'a pas été le frère a bien le numéro n'a été. Il a contacté un petit à moi, c'est le petit qui m'a appelé. Et du coup, et ça qui va se retrouver, un frère Moïse a passé un téléphone. Et tout ça, dans les frères, même pas 2 minutes. Il était tellement pressé. Et bon, à mon colo, ouais, n'a pas de que nos frères Moïse étaient là, ça là. N'a pas frère Moïse question, frère Moïse. Oui, maman Songolo, ndeko Songolo andimi. Et du coup, malamoro, a ebisingai que non, moko sui na ke Paris, na comme la exactement, ils ont ba information ma zaina on papier singai. Et ce qui s'est passé au monde na moi na Nzambe na cause de shit pour l'embatoter. Après frère, non maman moni, na à Londres poser une question sur l'idée. Et en fait, ah merci de m'avoir et si bandeko. De choses insensibles, la logique, faut que n'a bon monter. Fala benganga, tous doivent être sur la tête reposée. Mais ils ont problème té. Na tchina anasi. Sikoyo. La façon dont les frères parlent, hein? Par respect, hein? Na ko bimisa ba enregistrement té sa propreté. So za psychologue, tu pour ça la psychologie. Du coup, tu vas conclure. Ouais, tu vas conclure. Il n'était pas à l'aise, il tremblait et en fait, Azaki bien été, bon, j'avais tout compris. On est humain et non, maintenant les seuls montés. Et si les noms, et ça n'ont répété au bino bokanisa, hein, et ya bokanisa, c'est ça ma musu na kati, c'est ça ma boye na kati wana. Donc, tirer la conclusion, tu peux ça la analyse, c'est parce que vous y habitez. Boti kaka, et c'est l'équipe et l'équipe. Je souhaite à frère bonne chance. C'est un frère que j'aime beaucoup, hein, à tout temps. Il y a un banzembo, il y a un musicien gospel, on a bêta, on a un dap, on a un le collègue, on a bêta qui est mis colonion. Pourquoi on a un téléphone, on a ce soir de l'autre côté. Na zoa na like sabino preuve bomo na YouTube ba beta musique na YouTube ba yebi bomo so beta musique ming na YouTube so beti o tienet nzembo par exemple boboto ya frère Mozi Matuta so yo ka mingi matuta banzembo nyonso e bana obima e bana obeta e bana olanda ma après o wana oza banzembo beta ka mingi et yanga eza enchaînement matuta. Il a un message fort et c'est un frère qui a la grâce de Dieu. Et qu'au perdre et aux gâchis. Nzamba Sumba Ndeko. Na sola na tata moi frère Moïse Matuta. Maman na epsanga na loba ya moté. Vous savez pourquoi j'ai pas dit ça? Pour nous préserver l'image à frère. Et les gens croient que nous sommes là pour détruire. Or si c'était ça, ndena beta ma solo maman na loba na ngai. Na ekana pia conseil que frère par rapport au Bible lobby sur nos familles, nos parents, à l'occasion qui vient parce que na papa na eba yokana raté selon sa tante. Et non le balai pourquoi t'es. Et selon la tante, c'est le père qui sera à la hauteur. Il y a infertilité à moi c'est un frère. À cause d'une situation qui s'est passée. On a relobaté mais les frères c'est ndé na loba qui juste aluka papa na ya bongisa. Toi batu. Il m'a parlé d'une histoire par rapport à Kobota ma frère. On a son loba moi parce qu'il est juste victime. Tout pour n'a pas bota il a na mokilité. OK? Avec ma sœur, le frère Aza ici, il y a inceste. Tante na oncle bobi système ya ba famille ya ba Congo futu la minga wana babota nena tango kaleza bongo no tout monde ba kitudi et autres ya yepeza bongo comme on a un non tant on sambela comme Moïse gloire à Dieu nza masali ngolu abengi aponier malgré ce qu'il y a eu aujourd'hui il sert le Seigneur. Il est victime à Ponakita Lingageza la bongote. Et Ngolu o azui, il faut préserver moi battre la mort. C'est ça. Na lingande kwa na mingi.
mingi nzamba likolo ayebi. Mais bon, on a oloba na mino ezaka to continuer au bondela pour na ba bien-aimé. Bato Angola ba benganga plus de 4 personnes. Mais mambaloba na oloba te pour les frères, juste pour préserver son image. Et vous croyez que nous sommes là pour détruire? Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu kokani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi Zambe na ngoya olatike mo vandina mo Zinga mina bajeno, bakoye mela kayoton.
nga lingi mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladie na miso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus